Gome bakoti nyonso ya yo osala Voilà, petit papa. Nous autres, on a besoin de venir. Merci. Bien, t'as là. Non. Hein? Nous n'avons pas moussa à sa note. T'es maman n'a pas moussa qui est. Comment on est là? Papa, ils ont propre, on n'a pas moussa qui est. Moi, je n'ai pas moussa qui est. C'est fou comme ça. Oh, maman n'a pas moussa bassani. Moi, je ne sais pas si bassani à messa. En tout cas, ma quelle est le temps ensemble. On va pour finir le soir. Très fou. Sambela je so avoka mon tableau yo so tiblo na ko so sambela Isso é sambela ko sambela eu não vi nada eu vou até que moto il faut me bater Ils ont un mouvement. Bon, vous ajouter. Pourquoi ils recebem o indene? Anga ko dimi ko lopa ozo ka musanga na ndako. Olia rasombo mo zai ko lia ni bosote, ko lia me ko ya manevre pour la nini boy. Nous allons aller. Il est loin en tout cas en côté. Kolia mo na manevre. Bon dia, o tala o sa en tout cas le boss c'est personne. Comme les autres ça. Voilà. Et puis hein. Ils ont un moko sur le profil ici. Je suis dans les bâtiments là. Comme les bâtiments, on a vu le côté qui sont mignons, sont toujours bien. Il y a seulement un poison, on paye côté comme ça, c'est tout. Et maintenant ça y est. Parce que dès que nous avons là, sur le bâtiment, comme souvent à la salle, on s'en attend là. C'est pas là qu'il faut les bâtiments là, on a un moko. Il y a un vraiment au Sambela qui couille. Mama kanisi nazo zo bandakala mama kanisi wana nyoso nyongola ngona mutema likamsuke seleki okomi atomati na mbeto nini kusenko ba balula bra ko pupola mwenda na chambe na bo mate kana mwenda okomi na lesbo poni. En tout cas, il fallait bonheur. Ça m'a sens n'a qu'un sama. Ils ont évité tout pourquoi tu es bon qui n'est pas bon. Quoi dire? Au Sambela kati dimanche que na ramba nzambe azana kutu na masumo belé to salaka metango yo seli bolimbisi abosa ni nyonso yo zamta mukili ya salba bango asali mabe limbisa bango ba basali yo zona normal moto penda bo ya kozi ya kata ndako na ngai ako sa complot ba mpazo ngana kufa mo moni ke nzambe lingyo nzamba lingi yo abimisi bango mpo sa basalaki yango me nzamba abateli yo soka kufaki mbele na bikisa bana ina limisa bango so owaye mpe oliango te owaye oliango te
Il faut que ça bon. Tika babiloko wana. Ebutu ngana penza nilo banano bana kamwa. Kana kana ni bana makamnyoso za ko yeba mote. Kana de ndo yeb. Donc il est bien déjà. Ngana yeba kamo. Alors, voilà, et pas complicité ça. Donc c'est normal ba la rouler dans ta koyo. Hein? O yebi makambo o yebi sangaite. Et puis bana lia. Oyebi ko yebo ngana yebi yango. Na bisayo. Ezate onga bien na masase bien na bolingo to solola ke boy na bote. On a ko mitu na ngai moko. Fundaza okende pa docteur. Na sabota mwana ngayo. Mais bana to balinga na yo nazo joaze mité lokote. Soki na ke na ngai pa docteur bana na za bien. Nazo bota te pour ngamo aza ko mitu na. Est-ce que kodi vraiment aza ko yeba te? Na miye ba na zo bota ma tanda na miye ba pour mon ennemi. Moi c'est il a agressif à monter bana la mission na ngai moko. Na miye ba lena. Lui, on ne remarque pas docteur. Le bébé, on est de retard, on va dîner. Si on va là, il y a quand même l'immense sabat. Le docteur, il va te que pour la une, pas pour la gars, il y a la zone pour la gars, on a gagné la bien. Mais pas une azorazé, mais pas une autre. Et pourquoi ça va te causer pas la matin? Vous je me connais bien. Il y a un parti, mais ça, c'est le bénin, il est avant qu'on fasse le bénin qui est le bout de quitter, hein, les bénis, on lui a va faire. Et c'est Syrien, et c'est le Sanani. Et puis, ma commande est bien dégainée, ma cassie. Tant que tu dois zombie, il y a des monter là, ma commande, ma cassie. Parce que tant qu'on a dû éviter, il y a une beauté. Mulungwana masasi ngafuna kanisa bongo moto zanki papa nakamba kanisa bango les ana monter lo basala ki nzamba confondre bango ce que yo kanisa bango pona ni bazo futa o bango ba nzamba confondre bango peni bana mokilité c'est pas parce que kanisa c'est au grand école mais yo tika nzambe ne a punir bango ke yo muta mokili namoni pena bomwa nous avons yo raté faut yo nous besoin de l'amour parce que moi le rôle là va pas venir hein avant moi on a qui nous empoisonner yo on va empoisonner parce que de botier mais bango on va aller bien botier c'est normal qu'on va empoisonner à cause que ce moi là on va aussi la bonne autre alors pourquoi nazo bango limisa bango le roi bazawana eza satan ta côté avec bango mon peuple mabe kota ki lekit et l'équipe passée na bota bango te baza sûr on va dire que la bota bango te c'est pourquoi pas ça répond comment qu'il est pas qui alors pour chose avec sud qui gagne la bota bango bango ça à tentative ya composer ngate même sur le numéro de l'autre ndenga na nigité o ko ngisa bango elo na sengi mo bimbi sala bon même mais qui peut faire salaire vous vous foutez le lot ça va donc ma campagne so ndenge le kiwa nzo kwa ko expliquer le côté pardon tu expliques te so mona ngelo ko pam yo ko mo sini lo kuti na ko bosa le ko ni ma famille ni wani ko sala dudu moi si na kati ndako mo bale so ko boti se bela bana ndenge wana nzo mona ko normal pas mutu mususu te dudu ya solo mutu mususu te kaka kwedi ozo musala bila mandima na ndako na ye na mwasi aye ndako papa ya makangu te hein bon ne me rappelle pas ce qui est passé na rappelé yo te ndengeni ozo mona te likambo eza grave na moni eza grave ici il était tout seul le requin bana misatu wana so boti se na kati ya ndako ya mobali na liko lobani donc azaki deuxième bureau na libela ozo mena ngape na ndako wana to sa lokola camarade biso na bango ana dudu mi bakuko kinitena ngapo azo papa kindo kinini era nyonso wana vraiment na nyonso wana somo na ngopama bana wana awate awa bana wana te atako kobia ko mwana landaki na azali awate na zoyebi sayo na motema na ngai azate azako existe te na yidi bango te na ba salaire wana soko ko wana nanti mingi soki wana ko kokisa batu nyonso wana ndako na kitala salaire maman, je comprends que tu as volé à Ernie.
Mais pas vous avez les lobi ndenge moko donc souci non makasi ke leki kaka eza kolia lo mususu te lobi ndenge moko finalement hein na bébé wa est-ce que papa oza penza tata na biso soka zangi tata na binoto landa ki epona ni na mbaki la bino lobi kana lingi te bona na biso botika na bekuni pa na bino na binote bande ko nika munini so oza ta sans nouveau na pire na somba ta lipa na dendor nous allons bon te nazo kenda faire étrangère pour nata so salaire obima naza ke de kuna makolo bon sikoyo oyaki na ochap so boloko oyaki ochap so boloko on fait souffrir biso et papa ko dire on était à l'aise et loko tout aux gens besoin tous ça ko yango lobi na la ligne sala ni t'étais bonne volonté à maman yo Laetitia Moussao nangali na la nzala ça va zonga les sous kuna zonga les sous kuna ah boniko yango te e bandite mabima okay biso mabungu awe besana ba estoma na biso ni sose konda na ngobo lokola ba ko kota na ndako yo na ndai kaka na pekisa ke na ndai papa estoma ko konda loko na yesu tuzi parce ndo ondo minga yango ha kotela to sa sabla ndo ondo yango ma beba kite tenga mabano minga fanda okomi la kato bani ko finga bakiti bakiti ko fanda te na bakiti za muno kwa koloba ko fanda te babengi yo bano kira ko fanda pe awate pe ko na bino le banite sio ndiko beba kulele beba bogela fanda pa ngumba swanga mais pas bon uteza kito ko la ndako na nini sana ko finga kenda kwa batwa ndio bana na bino na sana na ngwa tumesana ndako olobina ngata mo ndako ya nani bino bana ngai alibaki atakupata vizuri sasa kwa kwenda kama tena fina meka tete meka ndako beba bezo kufeli bana wanda ngoyo kufeli ndako beba baba dele mo biega ko ndima ndima mama papa mbo sko yako bela bino kuna na pat bo fanda pe awati nani bana ko tela ko tena ngala ni to kwa tangu sili sama kambo aiti tamakamni aiti tamakamni mobali yo lula nde oyo mobali mabema beba yo kufele ni kasi bokilo na yote bokilo na mbaya bani pona ni azanga res mobali bala mo bako bota mobali aboti mobali mabeba mobali bala mobimba kasi mama na bino pe ndumba te kala mo sone na bane kasi yango te sono mobali mama bango te sabe mama masaki na sabe tina na bango mama na bango ko te ko pe bango mobali na mama pe aiti na bango te ah bakali bango te yoki taku mobali ngo te yo to na munoko awa yo na ndako okondima yo nano lela ndenga nano lela ndenga kimkolo te briske yo na mtoko lela na ndako pona no yebi ngate sasa toki ici to kuna shamba ko te biblo la kaje e ba koko shamba ndako yo fingi ndako yo soni te ko ite to msongo kokota na kokota na kokota dudwe mobana kwa mabeo azabe kitoko te ba pauvre lali bien te na désir wana mo ile ngola mo ke vandi oui asomni mo ko yele na zo sina beto lali na zo comprendre asomni ko yele nga vers 2h30 ngapo kwa pongeza kina makasi na bamisara mingi za gibele yo biwana na tarika wana na tarika bana sumi na mapena pongina ya lali na vandi bonde
c'est un peu. Nous avons sonné de mon côté, vous habillez. Et à votre santé. Tu peux terminer. Eh? On a mis la situation de l'IAT. On a mis la calme. Nasa l'homme. Oh l'homme. Tu es une élite. Bon, on a pas oublié l'autre. Oui, mon ami. On dit, on comprend, mais tu dis, nous pouvons acquérir, il y a un bouton à pomper aussi la sauve, ni ce qui n'est pas Comme il y a un retard, mingi, mon colloque n'a acquérir, les autres sont des mots. Comme il y a c'est que nous sommes les agrémentés. Lobi na zeli obi lobi film no balaxiki na canal na tala kitoko mo ete ya documentaire mo bo ezaki couple moko na mindele ya bazaki alukula biso mo sambali balingana mingi mais nenda ko bazaka ba mbali mo mobala mo sa mona ke moni ke ne mbala ke ne musala tikala ka ye moko albi ati we mo ete asingaki na mbali na albi ba adopter mwana bazoki mwana moko tela bébé kitoko mwana ko bandaza ki muketi azokola bazo filmer makamu nyoso yuka ba mindele ni bazala wana en tout cas zaki bien mo ete mwana ko tia komi na âge penza ya mukolo ba l'accès ba 12 ans boy bani siko ko kituma kama na ndako dem sima mabini pia azosala ba misala ba en tout cas zaki kitoko mina sepela ina mo ete na bana ngabia bandi ko fale sonza zala kaka dazo le dazo ba kutuma mo kana kata ndako sonza zala kaka ngapeni na tikala kana ndako boiza mawami so sonza yalaki me na yebisa yepe na sugi awana zaire na yebite ay pana misoma kama wewe zala ate na programme ya film programme ni sonzo programme ya film wa sur le bawah do bana so bana lisolo tina sisi uzo kana yote sonzo tu balbai como nanga so nazo comprendre yote yani non nazo mimi na tele na canal oya pour la adopter mwana yo comme le programme film les choses oui bon je ne sais pas nga ba coutume mindele mingi landanga mingi te ana ba coutume biso moko landanga makambo ba mindele wana bango zana ba coutume bango biso pe tozali mais ça m'a bête na sepeleki na mingi vraiment en tout cas so ba meseleki na mwana obike mwana ngone akomaki so moni mwana bebe tellement ko mesala na ba parents donc il faut mwana na bango ko bato nyonso bayebaki kaka so bato baye na ndo bazopresente kaka mwana na bango en tout cas moni soso nini tovanda boye omoi tolingani na biso mais tineki mpe tozobota te toyi koadopte mpe mwana na biso te awa basala yango te pembo osala me omoni mwana okende kozwa oyebi te soki abotama ndenge nini tutututu ezalaka mwa bacomplication moke na bango basoki bayebi esika abotamaki je crois que bongo oza na bandeko te oza na bandeko ya basi oza na bandeko ya mibali baza na bana tu peux prendre un enfant ou bien bavandi awa oyibaka mafamille wana ebendaka baproblème okozwa mwana wana mwana ya ndeko ntango okoma babien yango oyo bato mosusu bayaya bakomi koyoka mitema mabe malamu kutu bozwa mwana moko boyebi na bino te owana kutu moto akotungisa te mpo poaso babie na bino moto akotungisa aza te ozomona bongo te bongo bazoki wana azalaki mwana ndeko soki tolina aza te tosisila kosolola tezokende ndeni oui entre bongo so bandeko na wana lobaka koza te koloba te ke alobi aza te loba azali te entre boti na mboka songa aza te songa ngo aza te obandako tozela bana oke bana sino yebi si yo nazali te yo olobi nini yebisa koyebisa bange bana motu moko azali te c'est tout bandeko na oyebi bandeko na ngai te allez tu racontes des histoires nazali te mama ozela moke sonzango azosukola
kenda oyebisa ye ke Marie aza wana na mwana. Na mwana? Mwana nani? Mwana na yeko? Ya Sonzo? Mwana ya mtu mususu. Sonzo saraka abe kuna tia boteki mwana kwa mukolo. Nosotros no debemos tener. No somos populación. Nosotros no debemos tener. Bueno, tranquilité. Ya la toque. Para que muera esa. O debemos ser malandro. Ya la toque. O debemos ser malandro. O muera nani. Ele muera nani. Sonzo ya solo yo mtu kama kwa babongo ya. Ukoma kwa babongo yo mtu bebi selinga makambo kuna oyele kuvanda ukoma ubata malanda. Eko suka ndenge wala te. Makambo na se baby na yao na boyo yebi bien bandaka kaka wana 20 ans mobimba ngana boti mwana otikinga osundoli nga mwana si mape oyo yeko bal oyebisa ko mwasi note kozana mwasi na mwana oyebisa ki ete nalobi mama limbisanga nani makambo woni na baby sela yo abebiseli nga ya makambo abebiseli nga ya makambo makambo woni ni ya baby seli makambo nini sasa makambo nini baby sela yo kasi lo bati tu ko batyo ko tanga ko fanda kaka boyo mabele kasi makambo nini baby sela so baby sela makambo siko makambo nini baby sela yo yakana na ko yate to ko sisa makambo ndio poso ko ngadi na ya mbo baby sela banda kala so to fanda ngana yo mbo baby sela ndise ko zaki na mona pole bombe ngadi ko munene kasi yakana yebisa yote baby sela nini to lo bandia esile yebisa makambo yo baby sela yo yakana ozokende wapi okende pa moko te lukona sina ya okotrouver solution ngai na mwana mpo nazala makambo mosusu ya kobimawa te ozoyo mvandi vraiment mwana akokisi tina 20 ans ozoyeba te ke natikaki mutu na pasi ndenge nini balesaka mwana ndenge nini bakipaka mwasi ti oye kobala mwasi mosusu otie na ndako mpo nga nasufraka namonaka bapasi ya boye ndenge nga nasala nini luka solution nga nasala nini est-ce que ngai ntango nalobwaki na kuva ngai nazalaki na mwasi nazalaki na mwana nabalaka oyo nani mwasi senga liboso yeyo oyo nani makambo nini elekaki lobi oyo owangalaki kuna te ozoya kowanganela nde awa ekosuka awa te bozalaki nde na makambo banda lobi boniko yanga nazomona na ndeko ozalaki na lesi te nzoka mpe banda lobi oyebaki makambo oyo mpe oyebisa nga te olali nopongi ti ozosalasala basambla lokola moto aza malade nakomingo ya ozobata bana ndako yebisa bango naza te ozala te luke pa ya okende osala bavali mais mama awa nde place mpe ya nini nga na kosiporte na makambo bana te mpo makambo na bino nanga nayebi yango te ezanga sonzo abali nga tovandi biso toza na abali yoko akomala biso mibale ayebisaki nga te lokola ayebisa nga te antuka nga nayebi likambo wana solution bimibale etali ngai te nga naza na problème moko na kolobaka ya biloko akotisa pa wapi akotisa ngo na ndako akotisa wapi ebeleka te te biloko ekota te lero nde okoki kobongela ngati fala yebisa nga ava basalaka bongo te sonzo ata yo ma wana kokondima ngo te atia biloko na chambre kuna ata na chambre ya rido rouge kuna tia kuna tia kuna vanda kuna mais ozokende wapi osilisi problème ata biloko na chambre okewa mais sasa ozokende osala kamutu ozokende wapi ozokende okuta nga baba oya kotuka solution mama ade ndako no eza te wana ifo ye bango oyo eza ndako na ngai esika bokutanaka kuna soki na bakuva na bino kuna esika bakende osala libala na bino kuna moto aza na ye abe okende kolinge soki ozoka okende osala nini kuna okende olingi obota tina mwana Oui. Marcel, en personne. Kasi tikala boko na ngati. Basasi yo kama ngai. Kasi nini lisusu ko papa? Ero yo moko bika papa ndinga zalaka soka yo kuto lisusu awa ba problème kaka. Mais yo bosa ni ngena vanda. Na yebi me mikolo loko aza na kanda fuko zana no aza akoma moi bien quoi. Akitema moteme bon ko ya na bino. Na yebi yela te. Nebi yela te na banda kala. Banda kala na kina mundeko. Na kata mundeko na ko tester. Na mera bimi. Na teke bizere bosa ya bimi.
père abimi nayebi kotikali yo moko nayebi horaire ya papa ndinga mbe azola 19h nayebi yango bien c'est pourquoi nayebi kotikali yo moko boni kasi boni nzoto bozosekisa nga sikoyo ninga nazotuna nzoto lo répondre nga ozosekisa nga lisusu enfin omoni la génération ya sika ya biso les étoiles montantes toza sikoyo soki na problème kobomba yango te soki obombi yango en tout cas okobimaki beka na nini oyo oyobimaki beka lekomo baopération c'est des problèmes il faut oloba yango na génération na biso sikoyo fo oloba yango alo sikoyo po nalali moke nasimba mutu nakangi kuse nakanisi yo nalamuka boye yo te nakanga boye mbeto yo te siko nakombe nzoka yo moto oza na bandoto na ngai non en tout cas azosala na bandoto parce que nazolotanga eza pe normal aza ndeko na mwasi ti fo olotanga naza ya na yo en plus fo olotaka nga mso po ndenge kosali malamu boleki me likamwa mabe naza nango te nzoto ezaka malamu te ndoto na nini wana te ndenge azokasila wana te ndoto mpenza po moni tika na ndenge batata oyo babomba makambo me biso na ligne courbe tolingaka suite na mokuse en tout cas nazolingo mpenza masasi je t'aime mpenza nzambe kolinga yana le eza problème te nga mpe nalingaka yo mpo oza ndeko na nga mobali oza leki na nga na vali na yo tovandi bien nalingaka yo mpe mingi na ndenge alukuta te te nalingi yo mpenza na ndenge ya bien na ndenge ya amour mpenza na ndenge ya sérieux masasi voilà tikala ozosekisa nga te masasi olinga ngai masasi si je vais prendre mes responsabilités nalingi vraiment nazwa na ndenge ya bien na ya na yo responsabilité en fait kiyaya ezaki ya circonstance amoni tokolaki bisika moko bon esengelaki na bengo yaya mais sikoyo toyebani ke yo oza na papa na yo ngana na papa na ngai avec ta beauté je pouvais supporter na ntango wana nini toyaki mais bacirconstance ebimi donc naza obligé na déclare ouvertement ke en tout cas na beauté mo makasi je t'aime vraiment naza kolingo mpenza nakazi to bandeko toyaki na biso bandeko te siko nazolingo masolo mpona libala na ndenge ya bien na miprésente bapapa epa na biso mpe bayeba yo na ndenge ya sérieux toala baaventurier te totema na bacoin non siko nasepeli nayebi biso vérité masasi bongo siko semeki lipati otia yo wapi nani semeki lipati omoni kozangi maloba ya oyebisa nga olingi nga nayoki yo mais sikoyo osemeki lipati otia yo wapi ovandi sikoyo mpo okitisa mwa pema wana non c'est pas que nazangi likambo oloba na yo mais nazokanza sikoyo nazokomoma wata mosusu na biso vérité nango mais nacontraire na biso vérité nango lipati mieux vaut kutu lipungupungu mieux vaut lipungupungu le papillon papillon kutu ya papillon mais lipungupungu eza eloko mosusu bakangela so ya kole mais parce que lipungupungu kutu okokutya soyi olandi yango mpe etelemi kutu na nzete mpa okangi yango mpe mais lipati c'est plus que lipungupungu motu eza likolo pas moyen donc navandi na ye tu sais ce qu'elle m'avait dit abinanga non omoni nalati naloti pardon balakisi ngai yo moto kobala ngai nzambe alobi boye nga nayebisa ntuka nga nandimaka boye te parce que po soki seigneur alakisi yo fo alakisanga mpe mais seigneur nene alakisi nga te alakisi kote moko na sens unique tondimaka ngo mpenza te tu sais ce qu'elle m'avait dit non tika naya kovanda bo oyekola mpe caractère na ngai nga mpe nayekola mpe caractère na ye par pitié je l'avais accepté na sens wana mpona yekola caractère na ye yango siko afandaki mpa na nga natali caractère na ye aréussir te c'est plus que lipungupungu en tout cas donc aza motu likolo sana pa atemi moke esembi te solo wana donc nayoki mbala liboso kaka mwasi ye moko andimaki na kovanda mpa mobali bayekola caractère masasi ngai vraiment yo moko oyebi kaka ti naza
ndeko na yo et puis natikali na sens wana ki ndeko na yo donc kuna makambo nyonso te za bandeko te yo za papa mususu ngala na papa mususu et tu sais que non nazo lingo pena ça solo non lingo pena et puis beauté aux anango je ne comprends pas il parle de clôturer pe na bato kitoko ngo je nazo de repère rioté tu vois en tout cas yo penza yo basa elo livre mobimba oyo ko sa pena livre mobimba pona makamba bolingo te nazo lingo penza je te dis la vérité papa je suis qui de makambo na ye pona papa Bon, dis, Sarah, j'arrive dans 2 minutes, hein. Tu as tout ton gars dans Yawa. Bonjour, papa. Ça va? Un peu bien, papa. Et qu'est-ce que tu cherches là? Tonga, mon coffre a tonga blues. Si tu bouton à blues, non, parce que maman place à Tchango, place où tu as boire qu'on a joué dans les sous-soutins. Encore, oui. Oui. Kukulukilanga kama penza. Bon. Maman qui n'est pas taillée. Ah, ça va. Toi? Oui, papa. Pour les amis, attends. Et vous préoccupez nga peut-être pour tomber dans ngoni nanga. Bouton à jeep. Il y a blues, Non, mais tu vois, là où c'est un comportement de mingi. Moi, je fais calme, par exemple, mais à ce garder madame, il n'y a pas de visiteurs à pas entendre. Ça, c'est très bon. Parce que bon, chose à papa, maman, allez, ma camarade va tourner à l'endroit, on a bassi comme on la fois. Et toi, au moins, ça va. Merci, papa. Merci. Parce que nous, on boit sur la balle, à partir du comportement d'un mango, il y a un débat de balle. Je voudrais que moi, c'est moi bien. Ok, madame. Ça va, papa, merci. Merci. bandeko masasi olukanga kaka likambo akei ko bandeko kosala nini ayaka lelo eta biloko boye ngaso papa yokuta ya obendelanga ka change habitude bien ndenge nini koyaka vamboye ngene soki asalaka basurprise ndenge wana azongaka ya mosu ayaka papa bon lelo ozonga te lelo toza na réunion na peuple de 10 napendela bien basala alors nakoya lobi te peut-être à 19h20 bon soki nanga ye abosana bilamba nyonso beyo bien kotika ngo na pression unique misali tomi akei ko masasi osalisinga na exercice moko vraiment akei tolongi kaka kopine kofi te akei mpenza edemare masasi pardon okende kaka pardon mokolo mosusu bokoya kotalanga tosola be mais mpo na lelo oke malamu ave mpona kobimisanga kaka me nakokiti ko na quartier na nzela ndeni bana quartier so bamoninga baya kofundanga papapako oya teleporte na porte na oyo etika yo osekisa ngai matikaksa ekomi lisusu kitoko koleka ndenge bolingaka tia mateka aksa na lipa elengi
Kira anda senjang misalnya. Suka satu kamu suka sanjati. Ini waktu boleh apa dah? Tu as charcuterie, puis puis ça sortit la chambre quoi. Oh, vous avez une alimentation na quoi? Il faut que la connaître. Pour un arrivage, je vais essayer de connaître. Il est content de se faire un apôtre. C'est quand même pas dit pour se faire un apôtre. Il est content. Pour que l'alimentation, tout ça, on va belé, à me dire, va salami, va jambon. Ah, tu vas saler un mot, hein? Oh, ils ont un peu là. Les amis, ils avaient pas dit la bilo quoi. Tout ça, c'est pas comme belé la poto. La poto, on a la poto thé. Ah, on a la poto. Katakanda. Tout ça, man, le besoin maman bimba c'est là, la man le besoin de katanda. Katanda, j'aime quoi. Thé, po. C'est mieux de le Il n'y a pas de vous avez apporté. Il y a quand même un peu de quoi biloko. Kitoko. Poto sozo makalati. Bon quand tu as poto on connaît. Quand c'est biloko tu as relié. Il m'a dit avec kitoko ressemble. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi deux années? Là tout le canon ouais. Tu n'as tu dois maman moi na nto ya leo to yo kwa mama te to sura to sura bon kwa to za mama na mwana na kamyo so ni deka kwa na tiga mukaka nzaka kwa mbula so kibeti sila apet na bien usipenda tena dudu mobile mwana usipenda ni pomo usipenda ni usipenda ko to ça va chouette mais personne pour les être quoi doubler moi aussi plein ma belle ouais doubler ma belle nous pas les tout comme moi ça ma belle si doudou moi je doudou ça la ma belle pour une basse balinga ba ni na kama mama sasa ni nanga ndaka libala kanisa siko za ndaka libala pedana yako linga doudou beti bana ni sasa basa mabala ngapi mazamu swa sasa ile ngite ba mtoko aza kitombo mbali na yoka boye Mungkin te, mana kamu berang boy ambai nangga. Mungkin te ini, boy nangga ambai nangga. Tumbang nangga bota bana bazamba nyoso kuna mobile lo lindi pinu bita pitu ni wana. Aku bonga nanga kamu so bonga nangu. Anda kunuma be. Wewe za kuzanga ndio ilibuso zanga na mbonga na biso beleti. Ukazimba diplomate pona makambo kalizala ka boyetela, sio makambo changer. Biso zanga na mbongo, ndio anozomona soka lati. Ba kubanga hivi. Mbongo wapi? Mbongo pengine mbongo. Oh, uzomana ngali pa note. Donc yo profite bete na masolo ko poyiba. O kata so belebele. Oh, na kati kina bagisika mungo ti. Bona tondaki. E bo ni ko tomira na sani na santé na ngana ngotonde na ngo. Zo solo to sule bisombalé. Beta masolo musika suko. Ko ya massage. Ah, ni pa. Na basika ka ko. O boye. Polo ngana boye. Amungi uteka to mbuba basi. Abutabana oyeje muti ngako munene timana yoki masolo ngonga yundo fana naye msema mbaje pesa vile kaka bona aite moi je crois il faut pas désespérer de bayemba yango de famille na libala ngana sila misente mboka nyeso dokenya soki mbonga oleza lelo to yoka na te balaki lisusu we bon to lia nini malgré ba communiquer wana ba pesi na radio na télévision balaki donc zulu loko te lobi mbongo motika ngo place nini mbongo ko mala nda en tout cas ngala ni limite likambo ko ba kulia nini na dudu tulia nini tokotala jamais tile na kutinda bino e pa Michel so pe susu ki wapi tota oyo yawa ya poto
Maman, oyo biso na poto to sakane nango. Oyo. Yo na moshi boyo kanika so bo lekito o na poto to sakane nango. Mais bozaki na poto eza poto te. À Londres, fiston Benj. Et pas na bango, yango na yango. Na Bruxelles. Et là ndenge na bino eza ndenge na bino. Le na joli. Kaka yango na yango. Eza ndenge batinde la bino nango. Eza ndenge na. Toye na France. Ah. La référence. Yango na yango. Te massage zonda. Zala mona kanya pour nous amike. Ah massage. Et coquille. Oui, j'habite. Yo papa mon zonzo il y a bon ya lia suni. Ndiko kufuna nanu ko lia. Tiaka na mtu yoka na batu ba mtu lamba nini wale. Matembele kutu de l'hôtel na ko lia ngote. Comment il va me coloniser ce que matembele matembele. Uzo kisanga pa. On va fanya la bango bien kuna. Masa chance kuto ye chance ye na zo bisoka ndengwana. Na mama bimbala ndako te. Pour les ça maman et na papa oyo. Mais ko yeso bi mbongo kaka. Papa no sa bongo lesa ki biso. E ko liete. Muke wana kana sio komi lokola. Zo ba su bi flata. Oliete. Na flata. Lete ki babiloko to inanga bambuli ko kana somba biloko baliaka. Lelo ko bisa mote. Papa ba bi mbongo. Tu fais de bien. Bon, tu sois cinq à flatter. Tu flattes. Tika. Nazan papa. Bon, on a payé ou pas? Bah, au lit au moins. On a promis pour demain, papa. Avant-hier. Avec assurance. Bah, tu vas l'été. Il y a des sibino. Hier, même maman, les gens vont flatter. Bah, bon, c'est quoi? Je ne comprends pas, papa. Bah, tu vas vendre que na bien pas ya papa quoi dit. Même azam papa na biso aboti bisoté. Mais il fallait que tika na yo kaka. Tu dois progresser. Mais pour na nini oké ko lobana ye vérité que biso to za bana na yete to za bana na yo. Pourquoi oké ko bimisa vérité wa? Bon, on peut azangi na ngote. C'est une vieille histoire, vous ne pouvez pas oublier. C'est une vieille histoire. Yo kanisa que ne to za ko lia bien pour la tozula la kuna. So yo le bagende mwana ngaka pesa mbongo hapa en tout cas mbongo ndala kola na bote akatezwa na yo kaka paruti kila bango c'est ce que tu croyais c'est que tozo yawa ici il y a pas d'assurance et non moi zo la saquette tout ça bien famille c'est la tongo nyoso ba veste mbongo ya tena ba veste wana na boya ba veste eh papa yiba ke oko dédommager biso hein oko dédommager biso ici il y a pas d'assurance o talanga kasi makamuluka ki amboyi tokola na konso tokola la on était tu as ma fille en gars du flat. Comment dire qu'on a raison? Quand on a raison, maintenant il y a Okima. Et l'homme aussi. Mais c'est tout de suite à ma cour, il y a du. La vie, il y a qui me colle, na bien. Aux autres, les babylons, on sont bien, aux autres, là-dessus. Au comme on a vendu, ça va le beau. Papa, nous y a un pauvre one. Qui peut l'accepter? Pourquoi qui n'a pas raison? Et l'homme maintenant. Na ba kuwa a supporter tes koyo qui a comme a maman pauvre. Nakuta na Didier Ngoma qui me dit maintenant que non et l'homme a comme na isango. Voilà. Moi na comme na abimi sango ya kimkolo ezaki kuto préviter na vie na ye. Alors quand ça bima soki nani so comme chef de zone quelque part ou bi wapi soki ministre zone mais a comme sango brusquement. Au dédommagé biso. Ça l'élection de moi. Ah mais bien de côté. Masasi. Ozali mwana mobali. Okokola. Il est sûr et certain tant que vous avez moto, reconnaître la situation, connaître. Ne détrompez-vous pas. Reconnaître votre sans connaître vous allez mwana mobali. Attention. Naza mwana mobali. Kasi ngai. Naki mwana mobali na ngai na kondimati na bota na Brazzaville. Na bota na Gabon, na bota na Afrique du Sud, na Chine, na kende wapi. Nga na kondima ngote. Et puis, na bota na banani. Moi si ya camarade na ngai, nga na bota kana ebana. Pena ndako na bala. Kasi kama mtu apepe anga na lubaka. Ndako na bala. Moi ça me et ceux qui zalaki que moi ça on va boyer na l'ami, là on pouvait au moins comprendre. Mais azana ndako wa libala, yo zo que ne peut pas ami wana bozo kutana pe papa. Mais ça c'est être sorcier. Mais mi ça tout. Maman mi ça tout. Et daki habitude. Maman abino pas ça qui mo bulu. Na kati ndako mbara ko to koti likambo na. Soki po kabela ngabe soki etali yo pe. Gato pe tongi sala. Ah yo po zaki vigilante te tika kaka. Na vigilante ko ndanda ko
mais azobota azokonti yo mpo ozotika kaka osala eloko moko te bana biloko edi wana mwasi na kati ya ndako moto mosu azobotisa ye kala wana azalaka wapi bino bamibange ndenge na bango moko ndenge na bango ndenge na mona komona mona normal yo ndio zolukila makambo na répéter mwasi nanga kolesa na kolesa soki na ndako na lobby ya maseti pas zo kono kolesa alesa kana ne pona gato ka moko wana dato ni mo bilo bolia kilo atia monoko ha solo eza te solo gato eza te monoko bifla tatu ngala kolesa sutu te na koteka pele ko mosu te maseti okoteka yo moko chemet ngala koteka sutu te ona tikana kyo wana Maman, je me dis. Oh. Non, on t'a pas ça peut pas là. Et j'ai dit donc bien beau. Peut-être, merci na bête. Papa, on comprend des tout. Je comprends. On dirait que je comprends. Tout là que ça va être. Ils ont eu des pics. Aïe, biko. Bon, on est au Kangisa. Nous avons bête. C'est le Kangisa, c'est au Kangisa. Oh, yo mbang boni, papa mta obi. Je suis perdu. Sonzo. Sonzo. 5. Qu'est-ce que... nalingi nayeba finalement place na nga na kati ya ndako nakomi kofanda nakoleka kaka ndenge wana donc ozolinga kositue ngai te nayeba place nini nga nazali yebisanga place na nga nini Mais maman kana nous comprendre que la télé. Place ni les autres conditions. Dans ce moment là on la place na tiki na yo. Au place ça ka moko. oyambeli yango wana yo za sonzo Quand tu comprendre que moi na kotika là yo luka moyena yo. natuni yo est-ce que nga na poser question na sonzo to na yo za sonzo Ata ogangi. sonzo azali wana te mpo apesa ngai ya oniko Marie, Mabele, alobi Mokeme, alobi très bien. Il faut yeba que yo ndenge vandi wana ozali cause ya chute na ngai. Beta kana. Soki ngai nakendaki alongwaki na couvent eza mpona yo. Faut yeba yango bien. Soki ozotuna ngai position na ngai napesa opposition. Hein? Ozali kobuka yo olonaki c'est tout. Je n'ai pas de position à te donner. Olingi na tia oni. Premier ministre, ce n'est pas de ma compétence. ozokamwisa ngai ozoloba nini nga moto nalongolisi yo na couvent bo nga moto nabengaki yo na makasi to nakangaki yo na nzoto na makasi po oya kobotisaka ma oya kolobanga biloko bisenzi wana yo okoloba na nga ndenge wana te Moto azalaki abeya boyi okoya soko alobi na yo po boyi ti boko boya te. boniko tala koluka te opesanga kanda mpona kokweyela wana koyeba oyo koyela yo te ozoyoka awa bakwelaka bato te eza ndako ya bato bakwelaka bato te ndako ya bato nga nde nyamako nga nde nyama tala soki ekosuka awa te sonzo ekosuka awa te lokola olobi nga naza nani cause ya chute na yo na couvent nde tokokontinue soki ngai nalongwaki na ministère na ngai c'est à cause de toi parce que ngai najiraki na pendant jeunesse na ngai fona servir nzambe mais yo soki zabolo nini olataki ti oyo kotrompe ngai ozokamwisa ngai et oye lisusu 20 ans après oye lisusu ozokamwisa ngai me dire encore des soki histoires ozoloba na nga ndenge wana nazomona neti mutu moko ozanga bongo ozanga mayele yo position na yo eza epai na ngai te tuna nzambe ayebi so position na ye soki nini ye alingi nini ngai te Nzambe nasoka bongo 20 ans nyonso wana azoka na mobali te. yo lobaloba bato mosusu je cherche le voisin moyen pour surmonter telle crise biso bacrédit tolobaka nzela na biso ezali yesu c'est tout luka yesu lokola bazairo nyonso bakoma koloba bala yesu abala yesu teli koluka yesu kobala ye je crois que je te luka yesu nabala ye ko ye aboyaka na ye te tala lokola mpe olobi bongo nazokende me nga yebaka yango bien naza machine te mpo naya kofanda wana botelaka bino bongo naya kopesa bino bakado 20 ans après okende kobala wana bowelaki kolata bawaki te
soye bawapse olukate oyo bisanga makambo mosusu na sali mpo na yo sonso ozoyoka soki mpe oza komerite bapunition mosusu ezali kaka mpo na bongo masumu oyo osala ozoyoka nakokende na mwana na ngai azote ozo bilamba tokende akokende te mwasi na ngai te obando tamisa tamisa kishata mbatito kesuka ndako ozotia mpe munoko otielanga munoko ngai nde ozotielanga munoko mais papa balakisi ngai yo tosi tokotaki pa boyinga tandinga nakende suka wana tikala kaka awa loba kaka ngai oyo kaka ngai maringa mutra botaki yo te yo sonzo tikala malamu meyebaka bien ekosuka awa te sans effet te na tribunal akokende te nakoporte plainte tokoyebaka malamu soki azwi baproblème na kende luka baeglise azali na ye yesu aza partout kende koluka obala mabeli mwana mwasi oyo mari ntango azalaki ambaza kokombola ndako ati kolandaka koko na ye koko nasiko asilisi kokombola ndako ye atikali kaka wana kende jusque 19h azaka wana j'étais obligé nakende kotika ye voilà comment les histoires s'étaient passées toyokaka mpe bamasolo te le mosusu basi mosusu bango bakende kotante bamesela be okombola koko nesi azongi ye avandi kaka wana ce n'est pas possible. Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome il faut gommer. Bapoti nyonso ya yo osala ezaleli wana nabondeli yo nafukami ye laissez tomber bazela wana ezaleli wana gome il faut gommer bapoti nyonso ya yo osala ezaleli wana nabondeli yo nafukami ye laissez tomber bazela wana ezaleli wana gome il faut gommer. Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome il faut gommer. Bapoti nyonso ya yo osala bazela wana enfin nazolinga koumela te bayebi ndenge nini palango ezali omonaka mwa moke kokr aye lisusu c'est des problèmes me na ye au moins koyoka suite na nga suite ya demande na ngai nalobaki nayi nabala wana ndenge ya solo tolingana na ndenge ya solo so nini oza na doute me nga nalingi yo na ndenge ya solo nayi nayokana na suite ya demande na nga Masasi. Oui, qu'ils a problème, vraiment, ils a problème, mais
Je veux bien nous comprendre. Est-ce que ça aventure? Enfin, d'abord, na lingina noé sanga. Ce qui aux alliés, l'engagement quelque part, soit franche, voyez bisangango. Ce qui aux engagement, dans la contrainte à kotika, n'a pas insisté pour que tous les amis balé tomi ça. Non, moi je veux pas des aventures. Alingi to lingana solo. Tout ça, il balade sur un dingue, abattement, il est sérieux quoi. Hein, les aventures. Oui, mais toi, les camarades, ils ont les kilomètres tellement que nous avons nettement des sinon, tu dans un engagement. Dans un engagement. Dans un vraiment libre, dans un engagement. Et donc, il y a des problèmes très sérieux. Nous avons dit que nous avons talaka na zone banga et puis au sanga ba aventure après et puis sanga sonne d'abord. Quand l'aventure est en athée et yibanike toza bande côté yoza na papa ngana na papa un gros engagement oui parce que toza bande côté yoza na papa na papa nanga mais je veux que tout ça libala sur ndinga malembe ba parents ba ibate hein parce que ba parents ba yona dès le début là on a directement ba ngaba katabiso ba makolo mais ni ba iba ngote pour vivre dans ndenge wana tout ça là ndenge biso ba ito lingela ba ngba surtout qu'après mais ni ndenge bien oza ditoko ngapi naza pour kitoko na bien aux la beauté na o mais pour les gens na liboso beauté tes bizarre aux mona mais bizarre les so moniango déjà au so vivre yango déjà da moniango tina vivre ngo mende hein faut pas que vous décevoir nga après bien non au ça na so ndenge nini wana non pour nga monde na za penza soki obi ko sangelo mama bena ko mi boma na nga pour nga pe un côté wana saka na raté na ni ba aventure te hein. Enfin. Comment on a des photos qui sont dans la zone, tout ça, les parents m'ont dit tout ça en cachette, dans le lobby. Pas de problème, les cas qui sont ici, papa, mais les problèmes qui ont coûté très cher. Je répète, bah, oui, Nino. Oui, noir, oui. Moi, muscade, pour son muscade. Mais écrasé qui ont bien été pour en tout cas, pour comme on l'écrit à l'endroit. Pour muscade, pour son hein? Non, non, non. Nga ite papa nga mnalamba kyangu. En tout cas comme Alexandra ko. Non, moi ba tu ba vanda pensa les ezali sosuté. Monsieur moi il na golo baté vraiment na tanda ko. Eloko ni na ba ko telo na kata biloko. Biloko biso soso lia. Pala ni poso ko na biso boy. Biloko lelia. Lelia. Bon yo sa ko yo so lia ngane na leki biloko mususu. Na bisa ki bien d'autres nga moko za moko oyo. Il faut battre la ngo. Comment l'écrire ça fait? Na comment l'écrire pourquoi? Si on confirme de raison ça battre pas la famille na ngai. Oh ko fera na za important famille na ngai. Kakatini ni ça pour son muscat. On a bon on a soigné.
bon atabomaka bazali quoi mais so bango balingai babomo bayebaki ntina na bango mais ngai nakobomo siko mpona zwa nini bafandi awa bale na ndako nanga bakolela kata ndako nanga metanga babomanga ezaki basaki makasi moko te okomi kolekisa ezala ngungi aleki okolamuka moko kanza mutu amoni soki nini ezala me mpesa pamba mpona nini konyoko nanga boye konyokola yo bina yo mibatela komibatela onde ndenge wana mais yango nalobi kaka efale kaka ebima naki nolia ya restaurant bo eloko nini so ekolela natiaki biloko mpona tia justement anga nalia mpe na restaurant nakela kati ya restaurant sikoyo na passé commande navandi mpo ya koservi ngai namoni masasi sikoyo na nsima na kote wana alongaki lolia na kati ya restaurant na susu bongo restaurant ezalaki ka moko mais namoni masasi na kati ya restaurant mais barestaurant ezebele ngai kochange okei yango nazoki na ndako soki nga nadia na restaurant liaka barestaurant ezebele nakolinga te nga nafandi na kati ya restaurant na passé commande namaso masasi dans le même restaurant yo kololekisa mingi mpenza soki boye te nga na kokende oza yo nayebi yo anti eloko litilako babaomoi baningalo mosusu apotikala yo moko te bomi wana mama masasi osali tu ope akende comme ça otikala yo moko bobokanga bilolobaka ake nga natiaki kisi na kati okoganye naoganye mpona lukaza na mwana yango nabi nakokende nakolia mpe su biloko okotika na bulbi nakoliango mpe su te ate olete etalinga te na makasi pourquoi tiens papa tu ne peux pas être comme ça papa vraiment ngai nde naza vraiment dessus na makambo ya comportement na kati ya ndako papa so nga na ndima ekoya kovanda awa ezalaki na insistance na yo nga na ya kovanda awa mpenza biloko nga na lambi naboya kokotia eloko ya mabe na kati donc oza mpe na confiance na ngai te finalement operde confiance na bato nyonso ya ndako ata nga olingi ata kondimela nga te nga na kobongona mpo na ozwa intere nini so naza boye lelo eza mpo yo moto osali nga ke nazala boye donc oza na pe du cœur te papa eza malamu te nga nalambaki yango papa mai natoki papa nga mu natokelaki yo mai nga mutu natielaki yango natiaki yango na kati ya frigo eza nga moko papa eza bien nga mu natiaki yango nakoki komeka mpe soki olingi vie nayebisaki yo mwana vie eza moko soki obateli yango te basala nango bato mosusu donc papa vraiment ozongisa ndenge ozalaki kala esprit ozosala wana eza esprit mo malamu te papa il faut ozala na peu du cœur il faut kozala trop agité te so problème moko eye problème wana eyaki masasi peut-être azalaki trompe eza satan moto akosaki ye eza problème grave te ke yo okoka oui eza grave mais nzambe alingaki te ke okufa yango atikaki yo na bomoi donc mikoloba te ke vi na yo momoi ozalaka na kobanga na ata kutu mama lelo akei oki mosi mosusu na ndako okobangaka puiske eza na moto ekomi problème moko psychologique eza malamu mpenza te ça va naolia et puis papa nanga nayebi soso problème wana ezalaki nango mpona nanga na fiancé nango mutu moko nanga olakisa fiancé ozwi fiancé ah mais c'est bien ça va il faut bana te il faut bana nayebi justement omoni mokolo wana moto aya kotika vie d'arriva bon kin service express bon omoni papier wana eza wana batindi babiloko moko na Londres mais papa nga natalaki avi yango mais ngai nayebi ke ekufa nango kin service express yango ndenge nayokaki bayebisi nga na bacamarade babi ekufa donc esalaka lisu te tala wana ezali badetracteur bavi d'arrive eza wana biloko na Londres oya kokoma ayebi pakamana pasa eweya kuna batini mais nebisi bino oyebi ya tala mwana ngana kin service express wana eza mibaya na kisasa te ozoki yango bien biloko eza koya bacontener eyelaka kuna bavoiture eyelaka kuna bamusicien nyonso bamusicien jeune akende kuna nakuti pepe kare yaki kodela ye biloko na ye me baide ya misa wana bongo na kati bakozongila na bongo bamusicien bayembaka kaka kini service express pamba
Bien oui là. Même pas la vie, bien oui là. Kuna yebisinga ekufanga mona bi etamzi atinde biloko ne kuna na kati bon ekufaka ka batu plus muso ka muso biloko yaki plus muso batu muso ndo ba mate va ser l'agence sika au lieu de la concurrence malabu on nous combattre qui me c'est espèce on est malade par exemple ces armes pas dis-moi na azamona mona qui za mbelete non c'est ça que moi on va prendre na nini na mwanda ya ngwana ba ibi mingi d'accord. Mais j'ai mon sur la invité à ndanga mona. Wana na comprendre ce problème mais ce problème on a ngana biso ya bien ezanini. Faut qu'on en a paix du cœur. Faut qu'on en a paix du cœur. Muto sali o mabe papa sambela pona ye. Nzamba a confondre na mabe so sali. Faut qu'on ba ko pardonner ko limbisa. Hein? Ce ko limbisi ye. Tant yazo sala so mabe nzamba o bundelo na place na yo. Ole ke yo moko sala ka o manquer paix du cœur za malamte. Oui, au bout santé, hein? Non, au bout santé, papa. Je peux t'accueillir un service là, hier. Oui, c'est dans l'agenda, là, au camp, là. Non, je suis là. Non, bonjour, monsieur Poudier. Azali, papa, Kota. Bonjour, monsieur Poudier. Bonjour. Vous êtes mon frère. Bon appétit. Mais vous êtes un homme. Eh, pardon. Mais Mindodo! Maman! Mais hein? Oh, papa! Du cœur, papa! Ah, en tout cas, monsieur Poudier, c'est maître Sanza, je suis avocat. Non, vous avez un problème. Monsieur Poudier, je ne sais pas si ça vous dérange. Moi, il y a un bango qui est comme quoi. Il y a un fondé, mon côté. Il y a un petit sucre de fondé. En tout cas, maman. Oh, ils ont la passe hier. En tout cas. Mais voilà, je connais que tu as la regard. Je peux me mettre. Merci beaucoup, monsieur Kwedi, pour m'avoir reçu. Monsieur Kwedi, on dit mouton. Mouton dans la photo, on est bien. Mais, comment dire, non? C'est le garçon que j'ai élevé ici avant de coller. C'est mon client. Client? Relation entre eux là. Ce sont les enfants que j'ai élevés ici. Mais la boîte à monter, la télé ne va pas c'est tout. Et ça fait combien de temps il a vécu ici? Est-ce que vous me comprenez? Ils sont nés ici dans cette maison. Mais je ne suis pas le papa, je les ai renvoyés. Monsieur Kwedi, monsieur Kokodio, qui est mon client, est venu me voir au bureau. Il se plaint de la façon dont vous contestez sa filiation. Mais alors, si ce n'est pas mon fils. Et après avoir longuement bavardé avec ces derniers, celui-ci me dira qu'il est né dans cette maison, il a grandi ici, il a vécu ici pendant plusieurs années, et ensuite vous avez cohabité avec sa mère, monsieur Kwedi. Donc on est écouté face à face. Je préfère que vous m'apportez toute la lumière à propos de cette affaire. Donc, si moi, nécessairement, il faut ça, moi, c'est ton fils? Monsieur Kwedi, moi, si moi je suis présent dans cette maison, donc c'est moi. Nécessairement. Même madame, de cousin, tu acceptes au moins que c'est ton fils légal? Mais ma femme m'a dit que, avant Koufa, leur maman m'a dit que ce ne sont pas mes enfants, je les ai renvoyés chez leur papa, leur père est géniteur. Monsieur Kwedi, doit aller domaine, homme d'affaires. Mais je vais t'expliquer. Hein? La personne, maman on n'a pas de preuve. Mais il m'a dit ça. Monsieur Kwedi, pendant que cette femme-là existait, il fallait intenter une action de désaveu moyennant un certificat de stérilité délivré en bonne et due forme par un médecin.
monsieur Kwedi. Mais elle m'a donné cette information juste quand elle mourait. Comprenez? Mettez-vous à ma place. Maintenant, si je peux avoir un témoin où? Monsieur Kwedi, d'après la latitude, moi, on a voté soit à 4 mois pour déclarer été d'office, moi, mais si vous évitez, il faut qu'il y ait des preuves. Monsieur Kwedi, en tant qu'avocat, il y a quelques détails pour éclaircir la situation. Que dit l'article 591? Vous me posez une question. Cet article dit ceci. Tout enfant zaïrois qui naît doit obligatoirement avoir un père. Raison pour laquelle la Zaïre, les enfants naturels n'existaient pas, M. Kwedi. Justement, je les ai renvoyés chez leur père géniteur. M. Kwedi, je continue. Ils ont un père. Je continue, M. Kwedi. L'article 602 nous dit que le père de l'enfant, c'est le mari de la mère. Donc, mon client a raison. Vous devez régulariser son droit de filiation. Il fallait que y a abakutana papa ba yo kana kasibo. Yesu kwa ke ko benga yo sala ni siko la place wana. Nazoka. Monsieur Boyi, papa. Hein? Allons calmement. Botami awa, maman la bango, avec moi c'est un gars. Ça c'est un fait. Mais, si ngai la maman la bango, bazali bana na ngai tenga na boti bango te. Donc papa est vivant. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois le garder dans ma maison alors que leur père géniteur est là présent. C'est pourquoi je les ai renvoyés là-bas. Monsieur Kwedi. Est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce que cette maman a laissé une note de justification nous servant de témoignage? Elle était mourante, justement. Hein? Monsieur Kwedi, Monsieur Kwedi, en tant qu'avocat, je souhaite que ces problèmes soient réglés à l'amiable. Mais enfin, je ne sais pas si je te laisse le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais quel est mon problème dans tout ça? Monsieur Kwedi, le tribunal est bien placé. Bon, sortez s'il vous plaît. Parce que vous voulez je te laisse le temps de réfléchir. D'accord. Un homme de droit ne s'énerve pas. Affaire expliquer à moto. Non, dis-moi un peu, il ne mange pas là-bas. C'est pas mon problème. Non, c'est leur papa. Pourquoi c'est mon client a expliqué un problème? Je viens de défendre son... C'est fini. Mais n'a pas dit voter, quoi? Monsieur Kwedi, je vous laisse le temps de réfléchir. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Tiens. Écoute, je vais vous dire, mais est-ce que vous avez mis un bon gars? L'antenne ne veut pas t'attaquer. Il y a un problème. Le village. Il y a un problème avec les équipes. Papa n'a dit que papa n'a pas de sous. Mais Nandimi, parce que Naïbi qui est à il y a un qui n'a Nandimi. Bon, parce que oui, on a vérité. La vérité va faire la bien un problème. On va faire mais vous commettre les gars pour voir au manga. Papa, problème n'a pas que ce siko yango. Si vous avez écouté ma boîte de colopo, papa. Non. On va exagérer. On va porter la plainte alors que Balinga Manga le bosso va quitter si on va porter la plainte. Mais c'est a bien gagné dans quoi? Il faut que vous regardez non. Mais acte ça, je ne peux pas consommer ça. Avec ça, vous voulez que je mange? Papa, le problème c'est que c'est les qui n'a pas et donc on est langue aussi hein ni na ngombe ni langue aussi na tongo poka no soka bilambo ya ngai na singo ngam ko na soma na mbongo na ngolongo na oke no boka ngoko na nini na suka kuna oka na bilama na oke no tanawana singo mo sombango singo kutaka boza ba mbongo na bile bele na singa bile mbongo na bino ekutaka ko mesi ekutaka ko bele bisa no somba o tuna plende na ngai omoni na zamu na mesa na zote ka basinga wana zomona na zomona na zomona na kwandi na kita na tumolinga uzomona umulugilanga iyo kanzanini ndako singa ekute ko menga ko soma singa te mais soma singa te soma singa si on a tika la boule na za bila baboni na za bila baboni ndako biteli fa ko mala tolo ko na ngawa te yo mtu akuta tutu na na yawa yesa kan kuta nini ngala ko lula ndoto yo soldata mabana dula kate ona na taka la taka na makuta pa bana kitambala kula mtu ndo cha makuta makuta yo mko tuna ndako kila ngaka mko yo kusaba makuta yo bila bana bwata ngona sele yango
bilamba na ngala somi na somi on la chaleur ke bana bilamba na somi soko pour on la te ma maman oyo oh malembe baba boete azam ko baba boete on appelle maman na bangote na defa ka pe bangote na baba tina na bangote mama malembe botika mais tika ndeni bilamba na tika ndeni pour on la mama za mwana mwanso atomboki zana ndeki ya conseiller avant de kini tala nenga na salia papa tala nenga na salia liputa na seto boki baye to boki na lata kabila mana ngai tout à fait là akino ndo siko bila mana ngai so tindi kuna na suka pona sange namba boyo boga ele so poko mboni tala so mbete moyo zalaki mila mai obi pre kuta kuna obi pre kuta kuna tala tika munoko tika munoko na miso mbali na yo miso mbali na somi ko shiro ko to kwa ko mais qu'est-ce que okuloka mbali na ote vraiment tango okuloka ngate tala monela ka mbali na yo oyo lesa ka bangobe ko lezo pa mama do fele mikolo te ko so ngombe makangu na yo olio sherika nga felo ya kawo makangu na yo lukanga kana makangu masa balibane abo conseil mama butumbo madame na lobele bon na flata kate na senga kandi mona ngam ko na senga bilamba senga bilamba yo na ngai ngira ko ndozo ba makamo dishire to sana ngai grand frère malembe to traiter comme non neta ngaba biloko to manda wana kasa ayebana na bawenze na basimu bateka bangulu na bateka tabana bangulu na flata do peto bakata inzolo kwa kibula bakata mono nzolo kwa ya kibula usitaka na hatu ko do bale sani uzana ngo basadusu bazatakisa kipwanda mususu bienvenue ko melaki masanga ate ngana yibale ngapita ko masanga masati ngana yibale yani ndakina Londres nene eti ngana yibale business akoti famille ngana yibale ota ngana ngai ota ngana ngai est-ce que ko bimise men atamuki comme même sur bima bima bufana mimi kimya batu baye boyo ka baba petse mo boyo ka bango amuka kyango tika yoka mama zamona no zaka benda ndinga kulobela ka ipo Oubliez pas si pas ma finalement tous les solutions comme les tu vas salir ni masali tu bamba ni mfasa sana ndenge so moni wani alesa biloko marque na marque awa na ngoba biloko gu o oncle na bango mutapesa non dès na bango zoro mutapesa donc na comprendre c'est ndoka bambanda baka na pale awa azo présenter au cousin au mwana grand frère mwana tata moi na comprendre ndoka makama nzoro kwa kibula buku ndo kausi na makambo eza ngine tanga bango Ozoka. Donc 12 wana bazolo ba oba yakao. Ni oba mana libanda dans les 170. na ndupe so conseil kimia boye grand frère on nous a vite za confusion désordre boye kozala santé malamu nini uko réfléchir ndenge nini bomoto izavi kaka makambo so tolandeli yango ebongaka moto ko boma pe mwasi noko batiki na bango aza mwasi na yo bomi na yo parce que tout ça mon frère soko bomi o l'état isuso talanga iganga soko bomi okubala mususu au se reconduire oboma ti o mwa komi na marque et puis ko moto eza interdit nzamba lingi bomonte ilo wa boyi non il faut comprendre que o nyonso eza vite ndena ndebisa et la vie il faut faire comme moi na zu déception na kimukolonga na yo butokoli 3 personnes tu bani bana kwedi na ba kombo to zana muti siko mais à un certain âge baba non vous a mona kwedi te abandonné choc wana de moni lo musulte na wo sala na vie pour effacer yango na mo pe ndenge mususu ya osala te j'ai décidé avec l'appui ya Abbé Robert curé à Saint-Joseph na ko mananga prêtre parce que je crois Nzambe azali les seuls pères ou akoboya nga jamais ou akowanga na bana na été ou en tout temps toutes circonstances akopesa na solution tant dans un problème parce que quoi boye awa lobby papa kozani awanga na bino lisusu déjà moi c'est na zoboya bino za bana na été et ça va continuer si que que pas père ouais o ya boya yote ou akoboya nga te atamuka c'est le même père au lobby que le père au lobby aide-toi. Non, le bas, Dieu le Père. Mais le Dieu le Père, éternel. Lobby, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais si quand il y a mon gars, c'est avec toke na match 77 lobby ozana ngowe ngai na lobby mais zawana toke ba kufungulila yo yesenga bakupesa esiko yozo ke ne pas ne maboko na makolo yozo ka dema pe konoko les ndenge noko ka kala bato choba nzu echa etu mabele le poupou la chawa grand frère la confusion de ton esprit
mais loko nyonso kosala nga na poni na servir ye na boyi bavio na bala lelo na kobala na bota plus tard oh non bana na bana na ngate bana mutu mususu na boyi viona mais yo loko lingo bala alors tia nzambe na premier plan que Jésus-Christ a guidé yo comme ça osali bala bi oza vite tala wana ya tala ya diko kima ba responsabilité ah bon non c'est mais ngai na kimikolo na nga na longo na koma amesela be ya brisque bo kana ngina yote on la commerçant on ka Gabon on ka Brazzaville non o komisikoyo mesela be ah non nani abe masamba abe maski nani batu baya makona ngaiti ngana na bastrata ngana ngana kuma ngama ser kuna yo tala mtakata nzolo kwa kibula okay no bebisa bango non comment maser tika yo kumisa masungu na kuva pam ngai sina nzambe songo ndikoki ki usaile même na kata ndako libala à condition que yo soigner comme to solo la yo tiko zo perdre temps yo ko tali felo ngai nazo na ndenge nanga ndenge na biso na kokoma misela bete mais nazo vivre sikona na bit moko nazo landa bit wana nazo landa na hotel ngo boyi na ba pembe na ba stratégie ba stratégie et puis nzambe pas ko sepela nango Dieu le père le biona non mais on sepela nango Christ au centre ya ba stratégie na wana ako sepela nango za wana hotel wana osala sepela nango et na yo pe o sepela nango gloire à Dieu non na ko sepela ngana za mutu mona kaya je peux ou ne pas ko sepela mais ceux qui za pona le kumu nzambe gloire à Dieu mais c'est toujours ça salinini na zo tuni ba stratégie nous là yo tu n'es pas monsieur Balibane ken tu es Balibane lelo lesa biso bude na poko ha tura bude lelo mais oyoka na bino zelo oyoka donc mon frère moi ton grand frère te dit que but nanga stratégie nanga okosepela nango ngana ko longa vie na ko longa maman ouais maman donc comme kati osalaka bonjour vous avez 50 000 là je dois donner un petit à Katinga Maïwana Maïtondagi Bolenova. Il m'attend dans la porte. Bakatuna na mimi na mkongo. Oui. Monsieur chez Libanais. Ça mbongo. Na Libanais. Na pesa papa ba na zuka ko sepa Libanais. Pesa ka bongo sana nini? Pesa 50 000 là. Attention na zoli sana. Pesa na 50 000. Mama mama ngona kata ndako. Pongana stamo ka mikolo nusa makelele lebi nusu. Na mulongo songo yo yelanga awa. Okopela liboma okakondona nelanga mutu mususu sima nango bazuba yako bwake pa ilanga ya wapongana nyoka makandengo mikondo fana ganga tama mwana mutu mkona ke no mone la ngai tama kama na tension ngona bilamba pa kwa mobile ko tama be ozoka ye oyoki esiko oyoki ye oyoki yango mukaki yango mboka nini tokende te diplomate mobimba pays ezozelelo ko mususu pa ina yo kende nini pays no tokende ko bota na ko bota bana ndenge na ndenge sila Japon ko bota bana boni boy ndo yo ko bota na roi ça va grand frère papa na tikibino parce que ambiance na messé na mon souté je pense que je n'appelle des temps vandawa na kende na sala ce qui peut plaire à Dieu na ensemble pour na bino kutu bona ngaite ozana na bino na ba ndo so ngamba bon mon curé à Saint-Joseph ako pesa mba coordonner na ngai Abel Robert d'accord ça va bon grand frère merci en tout cas vraiment en tout cas prier non ça me donne parce que oui c'est vraiment le cas stratégie nanga na bit nanga ko sala de biso parce que ozali maman on doit na bana mi na kola bela kote bila mo so mela ngango lela utaki poto so pela ko flatter pa bato melinga za lelamba biteni ozo ngani bazo finga bila ma biteni ça c'est Sharouf qui m'a envoyé mais yo on va faire ça nous maniga za sala bona zo bila mana na ndako liaga boni boyoko liaga lela keloko ni yoto lesa kangai ça va pas non bana pimela nga ngona manga senga la subilo kona yo azali mwana mesela matembele na ngana pondu pas thérapeuter na bota bango non na mama ya bisote na mama ya bisote na defi bino pete na linga pe binote bota ka binoko boyeka te pa bo uta tele mtu pe mama bima kosela kishini mais on peut tika pa mbani suko lokota ye si tu en as marre ndako yo mais bima bon vas-y va chez Cécile ou chez Clémentine ou chez Sonic, je ne sais pas, en bas en tout cas à ma tête, je ne sais pas où. Sors, laisse-moi la paix avec les enfants. Parce que tu sortiras. Nani? Buku alopanga sana kombo nanga.
pesa na maboko na ngai alors nazoteka lopango oyo dudu bozokelela bino nyonso l'erreur que j'ai commise tozobima na ndako oyo na monongo no asombo bokolala na hôtel de ville na porte wana nayebi so ndenge oza mokele na ngai maputa charge bakatikana na maboko tana citoyen kula mwasi azokende yo mpe landa eka okolukela yango okolukela hôtel de ville bachambre yango mpe bachambre ezalaka te okolukela yango bachambre yolo benye nyonso otikala koloba nyonso tonganga ngai nakende wapi bokeleli nazokende oteka lupango mpe moto na kotekela yango bokozata na force omwana tokobengela bakobengana maboko nalobi mwasi no aya olala na mvwezolo basala elumbalumba omoni modina maba pamba landa ebokende botekela nga lupango lokwa yo lelaki biso bana na yo tikanya lupango lande ebokende soki wapi owelilaki kozwa biso il fallait que tu tika biso tovanda so tozwa ta mambongo ebele ye kobima obi bo nga papa na bino wana kutu si tozwi na biso mais nango kutu tozwi te omoni kaka babonte tozwa nango tozolanda tokolata bie bana na ngai ozoya ozolia na yo mpe wana mpe ozosepela okanisaki ya kopia biso je suis diplomate diplomate de l'antiquité ozocompte diplomate ya antiquité ti lelo yo et ça continue si je ne suis pas en fonction aujourd'hui Zali Mboka, mais je suis encore diplomate jusqu'à présent. Mais quel diplomate quoi pas? Le ministère des Affaires étrangères, allez voir mon nom. Je suis mais c'est la héroïne déjà qui est diplomate. On nous a dit sous une élo pour monter. On ne peut pas tout. C'est honteux aussi. Ça c'est diplomate. Il y a antiquité, tout ça c'est qu'on attend il y a attends pas diplomate, bon vous êtes. Ah j'ai la pierre taillée, vous avez diplomate. Bah Katinga m'a coloté. Vous avez une tour. Si yo ebisanga mbongo boni nanu lesaki ngai awa nalingi kovimba libungu te makambo batu nakibula na yo ya nzoloko yo kata wana nalembi omontinga mama nasangi ndaka libala omonaki te abotiki na papa mosusu papa mbaza mabe oyebi yango te yangani wa koloba omwana nde na mosala yo okoyoka nalinga kosona zaki so mokotonda okoyoka nde na mosala yo zele okoyoka angaye mama azaka na tinaki mon fils de foi il est bien de pierre mai donc quand on a besoin de mindondo au tindi pour au servir ngate papa tinaki si abini ala kinga itabini na ye mais avant abimo pesa ndo kisa pesa kisa bwa abimi na ye bon nga siko maboko na memeli kisa eza salite et docteur mai voilà ngai bon bien na totala sozabi yango yokoma watana kana posa mai te amenaka mai sikona kisi visu nameka kisa ukama nebi kisa ukama migana mai est-ce que ni sida ndo mulangi yango oyo ti tikala mingisi ekoki te na bakisi mela natala sirisat ça va tiens tu vas me dire que tu vas me battre la face à la main oyo komibatela wana eleki yango baporte ya bibende kuna so namoni ya nini ero sécurité apporte moi extra porte wana bafenêtre eza antivole mpenza eza na na bagisi mpona sécurité il faut mibatela so moto akokota britanno oyeba bato batango na butu yebango okomi wapi pesanga kisana obi ndenge oyo ozobanga mpenza ifale kobanga nzambe nde ndenge wana
pe na osimba lisusu wana memi ngambo mame obandi ti kobosa lotiala kati ya vere te ozokende te me batiaka ngo na kati ya mai oyebi bien kotiaka na mai banda kala kwedi bandeko nini boye bosoki obimela kotoka boye te nakamati kaka natia yango na riche yango ezotoka kazela mbongo osila kopanzana nabakisa mai ndenge nini mpenza mai nde batiaka yango limite mai yango wana nakobakisa ngo ndenge nini toza kobebisa kisi mpenza ka babakisa mai babakisa Yarano. Wapi kisi? Kasi nakezongisa. Pesa wapi kisi? Osomilite osaniso. Ndimona kubomba ngoto. Nsefu ngifaka mangamo. Uzo ndayo suspoe vula bomba. Nakezongisa memo na nyama iba. Ntiwa na bomba kisi wo yo la afko. Oh. Nani huyu? Azali. Bonjour Monsieur Kwedi. Quand vous allez, la santé ça va? Les affaires ça tourne. Fatigué. Bon, Monsieur Kwedi, je crois que tout ce qu'il a eu temps pour réfléchir. Et dans ces cas, si vous acceptez que le problème se règle à l'amiable, on prend l'affaire, on le classe, on l'enterre une fois pour toutes. Est-ce que vous me comprenez? Oui, est-ce que vous comprenez l'histoire? Bana babota una ndako yo. Papa bota bango azali. Naki côté même papa bota bango. Mais quel est mon problème dans tout ça? Voilà. Monsieur Kwedi, puisque je connais qu'on impose client dans la papa ou yébité, alors que mon client reconnaît que vous êtes son père légal, compte tenu des éléments que je venais d'énumérer la fois passée dans la Zanakiam. Mais le papa là, il le reconnaît. Monsieur Kwedi, on n'a pas le temps à perdre. Donc on a beau régler le problème à l'amiable. Je crois que la seule institution catholique, c'est le tribunal. Or, dans un tribunal, Monsieur Kwedi, devant une audience publique, où on donne l'occasion à tout le monde d'assister librement et gratuitement, M. Kwedi, je vois déjà les inconvénients. Et c'est misérable. Misérable, quand je vais dire que ce ne sont pas mes enfants, c'est misérable. Ça sera une occasion. Et que leur papa est vivant. Ça sera une occasion, que M. Kwedi, Aza stérile, Abo Takate, Baza ko humilier, Baza ko ridiculiser M. Kwedi. Un homme d'affaires de votre rang, connu dans la ville de Kinshasa. M. Kwedi, vous peut rentrer. La presse à son tour ne va pas vous pardonner. Comment je c'est basé sur place. Ils vont publier des articles dans les différents journaux. Hein? Pour jouer les Tekama. Et M. Kwedi, mais c'est grave. Banawana. Aujourd'hui, j'étais droit d'affiliation à Bango. Droit de filiation, s'il vous plaît. M. Kwedi. Mais au coût des dommages, Bango très et trop cher, M. Kwedi. Mais et ce papa-là, quel est son rôle?
papa-là n'est pas connu. Papa géniteur. Le papa-là n'est pas connu. N'est pas connu légalement. Parce que personne n'est là témoigner. Je parlais. Je témoigne. Mais c'est connu, je parlais et je m'en vais. Bon, bien, en tout cas. Encore, M. Kwedi. Donc, l'audience sur la jeune là. Pourquoi pas? Place pour plus avec information, il y a des place de la tribunal. Mais au moins, avocat, ils comprennent l'histoire. Non? Ils comprennent quand même qu'il y a une gâté. Et c'est quand on a la beauté. À vous de réfléchir. Bon, fais ça dans 48 heures. Attends, bien que j'accepte. On dit que nous avons un gambo, on habite. On lobby, hein. Et puis avec cette tête à bango. Mais bana balingi na bango yete ba yebi ete ko di ba. Et c'est bana tena ko yinaye. Oninga boki ni kula ngao kino sambwa. Mtengo sa bo imana mukile saka ngai. Mais ozomona ko yo boko li bango. Li futi na opesa li. Zongisa bana makolongo baza bana na yo. Ba yo vanda so ndako yo. Ata ba vandi ate ba mapango za lebele bake ovanda. D'abord va bo mangai ina so mutarate ko bo malo zongi si ya bo bien siko. Mais mapango za ba kena talo pa muso bake ovanda. Moi ça va encore parce que n'avait pas où t'as qui la beaucoup lié. N'avait qu'à moi n'a été bé quand même ndimi. Ngamaga nyuso ngo tozole bakati. Lobi ke bazoe bisanga ngape na lya mutu zo sala mapa. Ndo kwa bene ba fiançailles na. Ça va encore na ko supporter li bana ye. Maka fiançailles on yo supporter ngo ngana bana bazoe bisanga ke basi ba ke kuna zone. Hein? Parce que na civil kuna na zone déjà. Na ko yoka kan ko yoka. Na ko ngona bato. Donc basi ayebisi yo bombi li susu makambwa. La bombe yango ba yebisinga ka belle loyo. Ndiye bakosa mariage civil sans que biso toyeba. Le bakia tata na ye. Na yebite. Tata na ye kini kuna. Ye tata ngutu na mona yeba na. Bakia nani siko pisi mariage civil za ba parents frères à la présent. Bakia na banana. Na yebite bandeko balobelinga kutu bazo kama ngake na pesa ba mama sana nazo kama ngo kama. Oh complicité ya mbongo ya grave. Donc moi on confiance c'est ça ndenge na la méfiance na ndako yo. Même les Cambodges pour moi, ils ont bon bien au Cambodge. Eh, na évité, na évité. Vous avez un bon vidéo basit. Ndé mo suma comme na zemi, na eba gité, mitam zemi ko bima, yoko ka mwana wala komondi. Bonjour papa, bonjour maman. Eh, y'a non non. Yo ça va ko to éviter de quoi ni hein nous ina sali bano kitoko bat baya ebele na recevoir batwa na lokumu pe mwana okolibira kata ndako ozo ça va bala psito éviter na za kite mali bala ba para bazali ba ogete papa na bio hein te papa mais alors dès le soir on dit quoi là la personne confiance pour de décevoir na souvent ngombe et kotate avec toi, vous savez, on est voilà, bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa. C'est quoi? Il y a un homme de là, tu m'as dit, il me accompagné à la bala. Il y a un homme de là, tu il y a un sanina, d'abord au sanina. Hein, Mendo? Hein? Bon, le billet est à terme. Mais alors, au sanina, on soit qui témoigne, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Hein? On le met dans la ville, là? C'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? Bon, ben, non, non. Oui. Ben, non, non. Non, pas bominga na zotala. Ozwi le Congo tout binga na motema. Po nini? Hein?
masisi yaka yoko vande bana soko senga pardon bala moko so mon papa comme ce comme baba ozomona na ntiki faina senga na mama liso senga pardon maman pardon dimisana na makamyo sur le kaki awa soki nga nasalaki mabe limbisinga même nasalaki mabe te limbisanga kaka oto bani mpe mbula sika olimbisi na bolimbisa nazopesa yo nakosenga bapardon wana parce que ozali mama a deux titres oza ya liboso mama oyo abokolanga awa ya mibale ozali mama ya mwasi na ngai to bokelo na ngai on a bien ozali mama a deux titres vraiment na bala on na bala sa mama soni te funa bala donc ba c'est pas mal kamba kolinga na sala ba aventure te me feza libala solo oyo batutu ya famille bakondima tu bakosepela nango na bale na ndenge ya bien batutu papa pardon na ndono soki papa omoni testament nasali mpona pesa biloko nyonso nasalaki testament oyo mpona pesa biloko na ngai nyonso naleko kodecevoir ngai je ne sais pas encore eloko na kosala na yo nazomona ngo nasina balingi pakula deja je ne sais pas plus de testament et vous n'existez plus, vous deux. C'est tel que vous êtes. Na yo na maman na yanga, na maman na yo, bokongina bokamati bilo na bilo bimi na ndako yo et boke libera botinga ine na ndako. Ndako na bilo na nyonso na kopesa ngo na bato ya Caritas, bato babola basa ndi bani basala. Ngala kena ngai na kuvanda na kovanda naza calme. Non, mais tu vas servir Nzambe. Nous allons la vie boyer, bobimi, banda malembe na kana porte ngai. Maman, mon bal no mutu mabe, oso kabeli mutu loko siko comme obeko boto na ngoli susu. Et ça appelle remonter. Mais ça c'est to bandi pe ya biso sika vina biso malembe ka to banda so mablo na biso mukeli. Kana na do raisonner na makambo ngo. Bapere balinga ngate bamere balinga ngate bosiko ngana na te to bandela kosomba vina biso malembe nzamba kosalisa biso to banda ta bongo siko kamati bilo apesi na siko ndo boto na boto lila ngo supu quand même non c'est papa na sing pardon ozo passe la susu nikana opia ki mwana na yo zo pia nga bolembo. Et voilà. Félicitations, mon fils. Félicitations. Il fallait en arriver là, c'est qu'on commis. Mais que moi, nous y a doudou. À cause de les stratégies et tout, aux anangos, le la papa na yo. Félicitations. Oui. Puis il fallait quand même, oui, c'est là qui aussi au bal. Mais je viens de l'apprendre, hein? Mais c'est bien ça. Tu as l'étoile de Doudou Ngafura. Voilà. Ça, c'est mon fils. Non. Zana Makila. En tout cas, je vous remercie, Mbanda, pour avoir accepté moi Nanga Katanda Koyo. C'est très très bien et félicitations. Alors, voilà, tout ça, la fête, il y a ma casse. Ouais, tu vois, on fait ça. Bon. Tu me les payeras cher. Tu me les payeras cher. Ma sauce, c'est un autre bleu. Bon, bien, ma sauce. Non, bête, non, bête, o tsema lisansi na vina ngana makambo nanga tu ba stratégie to vento na beta o ta ngai na melono avec na tanga kuta mutu mona atando ko isuste
nakuta motu te na kati ya ndako quitte la ville. C'est quoi? C'est quoi ce qu'on a dit? Toyokana ino ndenge wana. So mbai toyokana ndenge wana. Obe msapina ngai ya. Utongo no sama mabolingo ngam na sama mabolingo. Et yom to la base de ma camion so un papa irresponsable. Un papa irresponsable ma camutu. Comment t'as moi ça camarade na yo. Zo mona mo bien. Est-ce qu'on vit à bana tu baby? Est-ce qu'il passe à se belete na kisa wa? Au monde ba wote. Il faut voir mon ninga dans moi c'est même azana yuma na buyuma te ba metana na ngona na buyuma mais on to moi c'est ubotaka muto azana yuma metana na moi c'est tika na buyuma na ye buyumeri na ye apana yonde ubotla ka ina mulili ubotla ka ina mulili passe la na dei des enfants mais venez voir mes enfants na mutaka bazoko ko ya boti de voilà une petite cotisation mutuelle tout or que yom de zobota moi c'est un papa irresponsable. C'est ce qu'on a dans la vie dans l'Afrique. Nana pas la koto ma benake kuna mabe. Voilà maintenant. Je suis diplomate. Diplomate et antiquité. Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala ezaleli wana na bondeli yo na fukami ye laissez tomber banzela wana laissez tomber ezaleli wana gome il faut gommer bafoti nyonso ya yo osala laissez tomber laissez tomber ezaleli wana na bondeli yo na fukami ye laissez tomber banzela wana laissez tomber ezaleli wana gome il faut gommer